Le travail. La justice a levé mesure, il y a interdiction. Balobi Congolo bakokufa, soki basambeli nzambete bakeli filo, peut-être le forage va servir bango na enfer. Nous avons déjà compris. Donc tous ça sur le problème ya reçoit na te. Ngai na kanisa ki nazo aider mboka. Na kanisa ki nazo bunda pona mboka. Na kanisa ki nazo salisa mboka. Nazaki na problème personnel ya mututi. Mais je me rends compte que bato belé nano bakomi na mesure ya comprendre le combat ya mboka te. Nalobaki na bino un peuple qui n'est pas mesure de défendre ses droits et ses intérêts. Le peuple là est mûr pour l'esclavage. Tokolobani. Tokolobani. Bino bato bozangi forage na mokili. Soki bokeli felo. Obiso tokozana lola. Soki bokeli felo. Peut-être bokokuta forage kuna. Soki mulunge eza makasi. Pour malgré technologie avancée, mais il fait le bâtiment climatisé. Peut-être que vous la main forage au coup. Mais on a mokili. Vous avez son espoir. Peuple n'angai na lingi bino mingi. Espoir ni na communiquer bino lisusu. Ngai na bundi. On a suspendu l'émission. Nous étions à la recherche de la vérité. Pour suspendre l'émission lingi koloba, okofuta bajan na ndenge na yo, okozwa charge na ndenge na yo. J'ai accepté de perdre l'argent. Mais pour la population a retrouvé sourire, bah forage et mon âme. N'a pas confiance dans la justice nabiso, que la justice doit faire le travail. La justice a levé mesure, il y a interdiction. Bah l'obi que mutako ko se faire soigner. Ngai nazana ni pona boya ke mutaza ko bela. Nga nazana ni. Soki mutaza ko bela. Bango ba moni kaza ko bela. Peut-être ba consulter ki ba médecin sur place. Bavanda kina médecin moka lobité tomoni ba fièvre lampadérique, la fièvre foragère, due au microbe lampadérique, la personne peut partir. Soki yango wana basalaki, je fais foi en justice, je ne peux pas contester. Je n'étais pas là, moi je ne l'ai pas vu. Ba confrère bazaki sur place ba bisinga zalaki na nzoto makasi azo matescalier même na aéroport, tango komi na aéroport, bato bazo benda ba plat bazo tino habité azo tambola normal. Na la bi botika makambwana, la fièvre koko za la fièvre moko foragère. Avec des microbes lampadériques et zara visible. Je n'ai rien à faire. Tout ça là qui moussala d'une manière à aider l'État. Procédure à la respecter la justice. Toko manasuka. Ceux qui motoazali innocent, tant mieux. Ceux qui peuvent motoaza pour quelque chose, tant mieux. Tous ceux qui ont la phase il y a 100 jours. Na 100 jours, motoayi bambongo azalate. Motoayi bambongo na 100 jours azalate. Mbongo et sokola. Et là ta veste, mbongo cha parfum, mbongo zoa visa, mbongo pona Air France to SN, mbongo mélange na avion, mbongo kita na Charles de Gaulle, mbongo elingaka hiver, evanda na hiver, ezo zela 4 temps, ezo ba printemps tout ça. Wana mbongo ya 100 jours. Mutu pe akangama te, mutu pe ayiba pe azate, batu nyonso ba innocent. Mais mbongo ekenda voyage ezo et préfère mbongo ebwaka ngunda. Moïbi azalate. Il n'y a pas de problème. Na problème paye à forage. Nga na sali par nangai. Na sali par nangai. Na dénoncé. Na lobby on a quoi que ça. La justice azali libre. Soka estimé qu'azali la conviction que motaza pour quelque chose à Kangaï. Ce n'est pas monité aza pour quelque chose à Kangaï. Naza ko pesa mbote nangai. Pour terminer. Bela teti lelo. Ce sont des amis que je connais depuis longtemps. Je parle de Mike Mukeba Inkoso, que je connais personnellement. Que j'avais condamné à l'époque, lorsqu'il fut arrêté, par rapport à Ndenge au Bakangela qui est, mais circonstances, il y a Makambo Bango Balobaka à l'époque. Je parle ici, Bazarana Daniel Bouchimouni, on appelle si Pembo te place à Zali. Mukeba iti lelo azobimate ponanini. Dossier à Mukeba basambisa ye tokomi nango wapi. Pourquoi Mukeba aza la kati ya prison? Mukeba ozobela te ponanini. Mukeba ozobela te ponanini. Alors que fièvre ezotambola, lampadérique, foragère. Pourquoi tu n'es pas malade? Na pession mbote mon frère. Tiens bon, un gagnant ne lâche jamais l'affaire. Jama Kabound na monaki photo na yo, à moins que ça la ba Photoshop. Mais on a moni ndengo yeli munene okondite pe obeli nanu te ozana mental. JMK na pesi mbote
bato nyonso bazangi mai bapesi yo pe mbote bato nyonso baza ba victime ya forage bapesi yo pe mbote place ozala bapesi mbote na bandeko nyonso baza kuna modero ntimba bao baza ebele napesi bino mbote naza likambo na moto te naza na problème ya moto te mboka etambola mboka ekende boloba malamu mpona Congo bosala malamu mpona Congo nayoki batie interdiction moko ya kobima mpona Yuma Albert na Kasongo quelque chose comme ça na tangi yango à moins que la fake news mais ce que ça solo bo bangate jurisprudence ezali bokobela na bino ka fièvre foragère avec des microbes lampadériques et on va vous autoriser d'aller vous faire soigner et vous allez Congolo bakokufa soki basambeli nzambe te bakeli filo peut-être le forage ko servir bango na enfer. Nous avons déjà ba soda batu nyonso petit peuple ba étudiant tolo balisu makelele te botika dossier on alingi botika dossier totika dossier to comprendre que ça normal forage ezaki $297,000 to comprendre que l'état bimisaka 71 millions de dollars. Nous avons compris que zalaki potozwa 241 forages mais tozuika 70 to comprendre que ba forage ezanango exécuté te à part 70 ba Congolo ba kokufa soki basambeli nzambe te bakeli filo peut-être le forage ko servir bango na enfer. Nous avons déjà compris. Donc toza sur un problème ya koswana te ngai na kanisa ki nazo aider mboka na kanisa ki nazo bunda pona mboka na kanisa ki nazo salisa mboka nazaki na problème personnel ya mututi mais je me rends compte que bato belé nano bakomi na mesure ya ko comprendre le combat ya mboka te nalobaki na bino un peuple qui n'est pas en mesure de défendre ses droits et ses intérêts le peuple là est mûr pour l'esclavage tokolobani bino bato bozangi forage na mokili soki bokeli felo obisa tokozana lolo soki bokeli felo peut-être bokokuta forage kuna soki mulunge eza makasi po malgré technologie avancée mais li felo batie climatiseur te peut-être bokomela mai ya forage okuna mais awa na mokili bozala so na espoir te peuple na ngai nalingi bino mingi espoir nini na kokommunike bino lisusu ngai na bundi on a suspendu l'émission. Nous étions à la recherche de la vérité. Pour suspendre l'émission, il y a koloba, okofuta bajan na ndenge na yo, okozwa charge na ndenge na yo. J'ai accepté de perdre l'argent. Mais pour population a retrouvé sourire, ba forage monana. Na tchaki confiance na justice na biso que la justice doit faire le travail. La justice a levé mesure, il y a interdiction. Balobi ke moto akoki ko se faire soigner. Ngai nazana ni pona boya ke mutaza kobela. Nga nazana ni. Soki mutaza kobela. Bango ba monika za kobela. Peut-être ba consulter ki ba médecin sur place. Ba bandaki na médecin moko alobi te to moni ba fièvre lampadérique, la fièvre foragère, due au microbe lampadérique, la personne peut partir. Soki yango wana basalaki, je fais foi en justice, je ne peux pas contester. Je n'étais pas là, moi je ne l'ai pas vu. Ba confrère bazaki sur place ba bisinga azalaki na nzoto makasi azo mate escalier même na aéroport tango komi na aéroport bato bazo benda ba plan bazo tile ba bité azo tambola normal ngala bi botika makambo wana la fièvre koko za la fièvre moko foragère avec des microbes lampadériques et zara visible été botika. Je n'ai rien à faire. Tout ça là qui musala d'une manière ya ko aider l'état. Procédure za la respecter la justice. Tokoma na suka. Ceux qui moto azali innocent, tant mieux. Ceux qui peuvent moto pour quelque chose, tant mieux. Tozozo ngaka na phase ya 100 jours. Na 100 jours, moto ayiba mbongo azalate. Moto ayiba mbongo na 100 jours azalate. Mbongo esokola, elata veste, mbongo echa parfum, mbongo ezwa visa, mbongo epona Air France to SN, mbongo emélage na avion. Mbongo kita na Charles de Gaulle, mbongo elingaka hiver, evanda na hiver, ezozela 4 temps. Ils ont ba printemps, tout ça. Wana mbongo ya 100 jours. Mutu pe akangama te, mutu pe ayiba pe azate. Batu nyonso ba innocent. Mais mbongo ekenda voyage ezwa et préfère mbongo ebwaka ngunda. Moyibi azalate. Il y a pas de problème. Na problème pe ya forage, nga na sali par na ngai. Na sali par na ngai. Na dénoncer na lobby on a koye kosala. La justice azali libre. Soka estimé qu'azali la conviction que Moutaza pour quelque chose à Kangaï. Si vous pas monité Aza pour quelque chose à Kangaï. Naza ko pesa mbote na ngai. Pour terminer. Na ba Congolais oyo bakanga bango na prison mais babela teti lelo.
Ce sont des amis que j'ai connus depuis longtemps. Je parle de Mike Mukeba Nkosso, que je connais personnellement. Que j'avais condamné à l'époque lorsqu'il fut arrêté par rapport à Ndenge au Bakangela qui est. Mais circonstances, il y a Makambo Bango Balobaka à l'époque. Je parle ici, Bazarana Daniel Bouchimouni, on appelle si Pembo te place à Zali. Mukeba iti lelo azobi mate ponani. Dossier à Mukeba basambisa ye tokomi nango wapi. Pourquoi Mukeba aza na kati ya prison? Mukeba ozobela te pona nini? Mukeba ozobela te pona nini? Alors que fièvre ezotambola, lampadérique, fourragère. Pourquoi tu n'es pas malade? Na pession bote mon frère. Tiens bon, un gagnant ne lâche jamais l'affaire. Jama Kabound, na monaki photo na yo, à moins que zala ba Photoshop. Mais on a moni, ndengo yeli munene, au kondite, pe obeli nanu te, ozana mental. JMK, na pesio mbote, bato nyonso bazangi mai, ba pesio pe mbote. Bato nyonso bazaba victime ya forage, ba pesio pe mbote place oza. Ba pesi mbote na bandeko nyonso bazakuna, modero ntimba, ba o baza ebele, na pesi bino mbote. Naza likambo na motote, naza la problème ya motote. Mboka etambola, mboka ekende, bolo ba malamu pona Congo, bosala malamu pona Congo. Na yoki bati interdiction moko ya kobima pona Yuma Albert na Kasongo, quelque chose comme ça, na tangiango, à moins que ça la fake news. Mais ce que ça solo, bo bangate jurisprudence ezali. Bokobela na binoka fièvre fourragère avec des microbes lampadériques et on va vous autoriser d'aller vous faire soigner et vous allez décider si vous allez retourner ou vous n'allez pas détourner. Les députés à l'Assemblée nationale, oyo bino bo votaki, oyo to votaki to lobaki baki ndo sala musala. Premier pas ya ba député yango. Ba député ba to ba supplier pa lobi to sali demande. Bolongo la interdiction ndekwa kende libanda akende kozabaswa. Nasala nini? Nasala nini? Nasali par nangai. La justice élève une nation. Ba jeune na ibisaki bino. Le secours ne viendra pas des vieillards. Secours et koutate. C'est pas ya Corneille Nanga. Secours et koutate na ba occidentaux. Secours et koutate na ba politiciens. Vous devez prendre conscience. Yamboka na bino. Bozwa conscience. Na 2028, Sokinzambe a battu biso. Le président Tshisekedi, c'est son dernier mandat. Le jeune, voulez-vous encore continuer à être na ba morgue et ba parti politique ou vous devez sortir de tous ces placards pour essayer de voir autrement la vie? Qu'est-ce que vous allez devenir dans 10 ans, dans 15 ans? Bolo ba malamu pona Congo, bosala malamu pona Congo, likambo ya forage bosana. Tobeta lisu likambo ya forage te. Otuna ngape lisu likambo ya forage te. Forage ebunga te, mbongo bayiba te, surfacturation et salamate, wana nde conclusion onga na moni. Loko leza bongo alors totika. Totika na biso. Ezambe ya kulpa te. Bo interpréter maloba na ngai te. Mais c'est le constat. 241 forages, basali 70 bisonyo sotoyebi. Prix nango $297,000 bisonyo sotoyebi. Likambo na moto te. Likambo na moto te. Bafwa, bashala basha.